opezali ya mibali o pe susu na oti kozwa kuna na bapiki me na mai ndombe o eza ya mibali balinga kolala basi donc aza na posa na tongo alali na midi alali na poko alali donc alembaka te yango oyo pena donc soko meli yango oyo soko pakoli yango penza donc sentir pende telemi na mbala moko okozwa soyi na yo opakoli na nzoto ya mibale esika lidusu na mino ezalaka peni ntango opakoli okomi koyoka ebandi kosala zui ezotelema mona ezobenga penza mama esika mama azali nga nasalelaka bokoko meme baya mado wana ezaka bokoko esali kana banzeta bokoko. Merci, Nabate, c'est-à-dire vos orateurs, votre humble serviteur, Waterloo qui bangola, au hasard, toujours pour nos salariés, Salam, Sarabino, Bisso, Ande Makambo, Babi, affiché tout Makambo, affiché tout TV, des chaînes, Abino Yango, où nous avons toujours la news, Nabite, Bozake, Bilbo, Benga Kingai, Botuna Kingai, Maman Nana, Bossi, cette émission Tenaye, mais Maman Nana, Bi, Azane Awa. Bon, nous avons toujours la news, nous avons toujours Makambo Nae, Ninga Tretrabatu, Ninga Yamarabatu Nae, tous a vraiment Naye, tous a vraiment. Yamoni lelo suna zongi na ye susu mama nana oyene to sola na ye makambe bele o etikala ki ba makambe ze bele mama la de bele maman atetraka ba bazane ga jeune fille namba ça peut se vous mailler il faut septima ile wana parce que ba bimi mi beaucoup parce que mission na binoza secret d'art toujours makambo mingi bomana yango to bimisa rango là na ke directement on peut ça ba mbote ba o to ba soutenir na libanda là je vois fondé kabea ba bi mon vieux fondé kabea na racha Suisse moi na Suisse solo fondé kabea na moni fa de gol mat la racha allemand ba grande sœur papa ma bele ki bango la motema vient dans le coucou na bo c'était Emi Chakembo mais papa na tami motema affiché tout ba makambango ese bandaki na ke directement pour s'inviter dans bonjour. Bonjour papa. Maman nana na ebito zongi no susu lelo te ozayo en plein travail ndeka to zora banini mais lelo to mais c'est surtout ekutana yo to sola na yo bonne santé. Santé bien na ngolo nzambe nozomo. Ils ont mon santé bien en Hollande, mais babi maman oyo babi maman solution solution. Maman nana prochainement to yamba que une émission au bas qui mo belé au spectacle mo belé te tout si ça quitté parce que balobi au jour yo zo sala ba kisi au jour zo traiter bateau makambo zo bakisa makaka. On se bakisa makaka. Mais le sous de poussani parce que au bas qui ose traiter ba maman, ose traiter ba papa bani. Mais le maman nana sous de pousser permet de continuer tes émissions parce que da benga biso partout bazali ba benga ipenda biso atuni biso par rapport à émission par rapport maman nana par rapport mais babi ermo biso ba bengi ozo ça toujours occupé parce que ozo traiter ba tebele tebite ça base oza clientèle na yo za stratégie musala tonde. Bon isa ba client na ngai bon mingi na kindo traiter tina bandako ba benga ngai akenda traiter bato maladi pende belé makasi. Même si ba uta route même poto afuti biye ba yeti na kino yo traiter bango. Bam so ba uta poto ba Europe, ba Allemagne, do ba uta bamboke belé. Baya. Merci manana toujours continuer na yo. Les jours on a tout moni lelo bolobi Yamado, bozo vimbisa basi materi, bozo na habité. Nous sommes pas à beaucoup de choses qui sont mondélé. Parce que bino bozo moko ya bakati bozo sama makambo wana na habité. Zaka stratégie na bino, tous qui sont mondélé bozo profiter na mutonde. Bon, nyo zaka bokoko. Ngala sela ka bokoko même baya mado wana. Ezaka bokoko. Esami kana banzeta bokoko. Ezaya mado wana yango ndezo vimbisa nzoto basi nde bazolinga basima na bango vimba opa lingi a garder ta libumu banduta nyonso wana même mabele ko vimbisa e koma minene nyonso wana bakisi nango ezali na sina zyo yango ezapea mana. Merci na Scotty babi les grands caméramans Scotty mon bala filma babi sona moni Scotty na moni Fatouma babi ndi makambo. Vous comprenez pas tous les autres salon one day, salon one day babi salon one day na kati chez maman Mado soko yiwana au mona Fatouma zana au salon sou kitoko inem ta yambi biso na kati le comme ça on le plateau na moni pe Jovet babi muninga ya Fatouma Juma talara to mesana bango bongo parce que ba message za ba mbali maman nana tozo konne mission olobi lelo ofimisa mabele mais tout le monde a na poto basala ngomba comment le chirurgie plastique bino pe na kin bosala ngo na kesa boko.
ezali na kisa bokoko ya libela pende komi misuni minene elongoli pe na nduta esala ngo pe propre na bino mo bangisa biso na kini bozo bangisa biso esa kisa ngo to komona ngo kisa ngo ezali esa to komona ngo nana o ba milango na ti kutu ezaki ebele neti beno to tikela kile na nga uti Allemagne azwi ndambo yango na o na lakisa bango yango tozobenga yango ezokomisa mabele ya basi minene bamilango na ti na coca na jus même ya pamba même na potopoto akomela yango epesi musuni epesi forme ezaka poison te bakisi oyo eza poison te esami na bokoko esami na banzeta bokoko banzete nango mpe ezali oyo tozosalela yango eza mabe te me mingi ezaka mingi oyo ezaka tro ya basi eza ya mibali te oyo ezaka ya basi ya mabele epesi forme mabele epesi misuni elongoli nduta epesi poids yango elongoli nduta epesi poids siko koko otiongo na kati ya potopoto na kati ya ti wana ndenge ozomela bongo yango ekosala réaction mamona mabele na yo ozosala mbala moko ndenge azomela yango 3 jours epesi mbala moko réaction nango ese bainconvénient nango ezalaka te mama nana eza na bainconvénient te parce que oyo esami na bokoko eza banzeta bokoko eza nini inconvénient mpo soki na inconvénient ke banda nao na nga moko na bandango banda mbula nini banda 8 ans ti lelo inconvénient eza te ti nde na banda bakisi na ngai nazwaka baréaction ya bien bato bafélicita nga ya mabe ezalaka te soki moto aza mabele mike alobi te namona mama nana ovimbisa ovimbisi yango evimba evimbi mpe epesi forme ah maman nana ça va parce que vous comprendre bana poto affiché tout babi affiché tout babi on est makambo la patronne affiché tout na kata Londres wana moi so pardon na habité à beauté na on des autres problème na kata mboko maman nana olobi vimisi mabele bongo ya sima ngo sko ezawa ya sima pe ezali est-ce que komona yango ya sima yango oyo eza ya komela yango soka meli yango 3 jours et bandi mbala moko parce que parce que bino mo créer ngo teza mundele mdaka ndenge eza ka nyoso bokoko mundele eza te to sala ka bokoko soka meli yango 3 jours epesi mbala moko epesi misuni bassin sima nyonso ndenge yazolingela esili siko ndenge eza boye ndi bosala rango botie na carton boye non c'est ça déjà na carton non so bozara bo dépensaka mongo ebele botini mo basala yango nini tout botie na ba capsule botie na carton boye to dépensaka ebele to linga mutu azomela kisi ezala saleté te ebombama po ntango azomona boye ezo garder pe bien na nzoto ezosala pe bien po soko otiki yango bongo ezwi poussière esala mutu mabe yango tosala yango boye mais ezaka bokoko bomona mpona bandi oyo aminde te mais eza bokoko on a pour la cimé munene o le bato zo benga ya mado c'est qui sango yango penza batala yango bien ezato 10 jours te 3 jours et vimbi mbala moko pesi kwisi munene bassin et fongoli penza ona papa tanga zo mona zo sepela ese muta ko vimba tazo tengami mukundimo tengami pa Fatuma Juma za bena vimba partout ata ya bien moi so jamais et copie jamais ko vimbisa côté moko muke oboy et que pesa normal ndenga ko melongo 3 jours et pesi normal ndenge ya lingeli penza bongo babi chaîne yango yango bo s'abonner chaîne bino yango yo babi affiché tout TV chaîne na makambu chaîne na mena bino awa bokoza makambu oya solo biso to kosa bozo mona ba preuve la mama nana zo laksa ba mama nana azo sala musala na ye mama nana solution baba zo benge solution parce que azo pesa solution et mama nana to zo continuer na yo et sikoyo na ina yeba bato bazaka même so mona mobali peut-être akoza la azakana mwasi ne makoka lisute mona mso kumoko alembi na ye est-ce que tu tapes bakawana en tout cas wana pendeza ndeti siko na uti pe ko sala bakisi yango na ye nango o penze uti ba piki me penza yango o penza bolelaki lelaki yango pona mibali wana yango susu o penza donc eze eboma mama penza yango eboma mama o penda papa soka meli yango mama penza oui même papa wa impuissant mama wa botaka te donc ba se retrouver donc ebongisi bango mobali eyesi munene force ekomisi mai ya mobali faux poids nyonso oyo azolinga mbala moko donc kitoko penza mama zo sere o nyonso ba recherche na auto sala mama nana babebo mama parce que na yebi mona botanga nanga kombo na ye azolela mi abi moi stanza muswahili moi sa komo lela bi yoka soku kumo mona raba o mobala bi alembi nanga non ça li soute solution yango omoni mama ngo pesa na biso na bebe to komo kinde mama nana
nazomona bakisa yango ezali yana koyeba so wana so eza kisa nini. Bon oyo ndenge eza awa oyo ezali ya mibali oyo mpe susu nauti kozwa kuna na bapiki me na mai ndombe oyo eza ya mibali oyo balinga kolala basi donc aza na mposa na ntongo alali na midi alali na poko alali donc alembaka te yango oyo pena donc soko meli yango oyo soko pakoli yango penza donc sentir pende telemi na mbala moko okozwa soyi na yo opakoli na nzoto ya mibali esika lidusu na mino ezalaka peni ntango opakoli okomi koyoka ebandi kosala zuizui ezotelema mona ezobenga penza mama esika mama azali surtout mingi pena bagene bana mibali wa poto baza kokufa mingi yango oyo penza eloko peneza basi bazokima bango akomela bomona keka ko malili oyo penza kosepela donc akolala basi ata 10 ndenge za awa oyo pendeza makambo oyo nde pena makambo parce que monde makambo na yebisaki yo mamango yango yo babi basa baswahili bazo déclarer penza yango penza donc ezopesa bopikiliki penza soki mobala pakoli yango penza donc mwasi penda kokoka te terrible mais soko pakoli comme maman bo mutu bomi pe mutu eza koboma te oyo eza soki alinga passer rapport amoni keki mobali na ye ezolembalemba oyo ekorenforce yango epesi force epesi na baénergie ya bamai wana donc ntango azovexe mpena bamai ezobima makasi mwasi azosepela mpo soki mobali oza ya kolemba yango ozomona basi bazokima akeluka ne papa moko ya mokolo mai ntango yo ozosala makambo boye aokima te aokanga makala na yo atoza na mbongo te po biso basi tolingaka nde biloko ya boye ntango yo mobali ozosalanga makambo bien noza na posa ya kodécouvrir bapapa te yango nde ezoboma makambo bagene balingi yango makasi donc bazoya koluka yango soki eza te moya eza te surtout bino na poto yango mpo na malili bino bolelaka klima yango oyo soki otia yango mpenza donc mama se retrouve bokobandabanda ntongo ti butu yo kosuki yango oyo soki osuki bongo ekrelo problème te eza na problème moko te ndenge eza ezotraite bahémoroïde bamiscle bapota libumu kaka ndenge ozomona yango awa donc eza pena makasi babi Mamadou salon Mamadou eza makambo wende ikande boyambi biso awa merci vraiment na espace akito bopesi biso mama nana babi bana mibali namoni so esikali wana eza kisi ya nini ona moni eza miel wana indiri mafuta kopakola boye oyo eza miel ya basi eza ya sentiment soki ameli yango donc ebandi kosala sentiment na nzoto mwasi donc papa kokoka te il faut bapasser rapport surtout mingi na basi oyo bakokaka te aza pio mbala kosimbe boye moto azosime boye pio azokoka te oyo pena donc azoyoka eloko te oyo soki ameli yango oyo soki ameli yango donc gu ya miel bado kofibe nzoto mobimba donc moye batikana eza te posa bango mibale eza te papa azoyoka posa mama azoyoka posa te bino mibale bozoyoka na posa yango oyo nde biloko na wati kodécouvrir kuna yango oyo biloko asika yango oyo nyonso tombale kuna na bapiki me yango oyo pena soko omeli yango se retrouver elongo yo bamalili elongo yo bamakama mike nyonso wana. Merci maman Nana, vous comprenez parce que dans la carte plateau, balobi maman aza makambo benga maman Nana solution quand na epsa bino tous années na plateau ba bazubi so na minute oyo eza bongo émission na bino babi secret d'art. Pourquoi secret d'art? Parce que ça makambo iboma na ndeto zobimisa ndeto mo le de découvrir le maman Nana solution yeni aza maman ozo traiter bana mibali azo traiter bana basi azo traiter ba couple oyo eza na ba problème surtout les kamu ya mbetu au mona msu maman no ba boti bana misa 4 au commence au coucher na papa zomona rawa et balé à Zaïre et balé à Congo azomona le roi fleuve Congo makambo belé yende yeyo azo salama makambo belé babi Misha Kembo papa ya yo ngwana parce que tous en encore ensemble babi Scotty mon balo aza mystique bon mona rande no bimsa boté no msana ka caméra mona na moni mususu wana ko laksanga wana na moni ya mulangi wana izakisini likisa kubaka ata musombe bima yo ya ndeni obela be hémorroïde makile ezokita o soko baki yango donc mbala moko oyoki musombe zongi et traité ona mikongo ndenge eza ezo traité mikongo ndenge aza kobaka ngo 3 jours wana ata mukongo banda ko ça et cause la problème mona mso papa zo ko rappeler na betu te eza cause hémorroïde beti musombe bimiye na partie nango ezo sa makambo o pena mingi pona hémorroïde donc tanga baki yango kobaka ngo era linga lala asukoli alali ako passer rapport te
soka abaki yango ekesala 3 jours abaki lelo lobi wana 3 jours akoyoka penda nzoto ne ezongi penda makasi etraite hémorroïde ba muscle ba mikongo babaka yango mingi ava olala ndenge eza esoulager mukongo nde bauta ba misala ba malili wana yango nde esoulager makasi. Mama Nana, question nangisa boy ba couple oyo eza esi babalani papa moni mama esa boti na ye ba wuda bana bango 4 bakomola bango mama pona ya moni ata papa simbi na ye tazo trouver ngo normal et c'est ça risque té dans ta ba couple ils risque té papa mo ga sto bona ta bana 4 papa na osa suni mais un tata ezaka utile mama se saboti il faut zonga kanga ndenga za ki toza ngo saboti na ya ele kana bongo na ebité bon eza mabe parce que basimi bakomo talaka bongo aza ndaka libala boti bana monika ke ngai nde naza boye ekoki kaka bongo po sida na botaki yango moni mibali bakomo libanda akelinga mwana mwa muke tanga koya pe pa nga mama nana pesa ngelo mo bona pesi papa kangami ale komi koya kolela wana eza de trop tard yango zo mona ba papa bakomo kima bandako po ba mama bazo simba ba papa bien te donc papa servi papa tant au tandeli mbeto bongiseli yo pe mama sokoli nzoto na bien tant okende otanda mi kitoko osale na ba produit esala ke bendi ba mai wana tant bozana papa zo kelengi moko na yo katata banda ko bima libanda akobima suste même mbongo banda ko pesa za muke komo ko bakama po azomona azo se retrouver mais tant papa azomona ayena ndako mama zo yambe mabe kuna pe susu mabe kuna polele mama zo misa ba mai ba perte blanche ozomona ke za bien te eza bien te surtout na biso bana basi surtout au boti déjà faut ko bongsa sena yo ba kisi wana ezali ndeti oyo eza ko kanga njela oyo ndongo zomona o pesu na otu ko zwango na ba piki me o soko tiango mba moko ebendi ma ekangi nzela ya mwasi tango papa zo kota papa penda doka kokoka te ako supporter te donc azobua ka penda ba mai yo apoa wana donc ato concevoir te faut concevoir ndenge eza nettoyaka ato passer rapport tango ke ko sokolo ko mona ba saleté nyonso ezobima ebimi penda ba perte blanche ndeti oyo eza sentiment yo meli yango tant bozo passer rapport na papa ato zaki na soif te ato yo ka nzela na yo fongwama lokola po tango tie ozo ka nzela zongi papa zo kelengi e bani na sentiment banda na mabele tina se donc papa moye a bouger ezate tango yo mena ba milango na kokato na ti o ezaka tango no passer rapport na papa nde yango ko salela po epesa sentiment surtout na biso baso tozaka mingi pio mobala zo simba yo ozo ka bien te donc ozo mona mabe ozo zo posa te mingi eza penda po na bango wana posa wana zo zo posa tango bazana papa azo se retrouver papa pas zo se retrouver yango. Merci maman Nana balobi maman ozo pesa solution maman Nana ina tuna yo boye question na ngezali Blaye bosala makambo est-ce ezala pena ba âge ko bala mo le kola 17 ans de ça ba ko pour ka kisona ezaka mabete pour noter que la bango to la ka ba addict pour le bozo pesa moi jeune moi mbata mukebe ke besale maman mabe to bozo rappeler peut-être le lot au tete mon peut simbité c'est comme là yo bon ngai komela ngati po na traitera bien na bandara pena soki mutaye soka lobi meme musombe zo bima na bandino na kobaka na kopesa na kisa ko vandela yango ndeke zongisa après na pesi kisa kobaka après na pesi ya kotongola après bandi komela akomona nzoto neke zonga mais po na bano ya mikia baditi wana to pesa raté donc ba 16 17 bon 17 to pesa raté mais ba yaka penza mama nana pose loko evimba bona na kopesa yango te po na yebi aza mwana mukie mais o abandi na âge à 20 ans wana na kopesa même jeune fille na kopesa o ko nettoyer po aza moi chérie na ye o wana paza na moi mobile na ye na kopesa po esala e bien. Merci maman Nana ndeka lolo besala e bien mais mingi beaucoup mal lolo ko sambongo mona lelo mona moka ko ya pe yelo mbongo belé maman Nana salanga boy vous êtes même bien parce que au peut ce exemple à suivre yango mote maman alobi bien abia traitara bato basa badit trabango ya te ozamona mona mukezo na 16 ans obengi maman Nana na 16 ans parce que kisi a kosalela ote akosalela yango ta kosala ngote jamais je te dis akosala ngote manana est-ce c'est révélé déjà au traité mutu ana moni solution pe azonga yo sengo merci bayaka belé surtout ya poto mona mutu so atinja kanala mutu bayaka penza
ba merci pende belé mutu musuku tak ba kabelanga ba biloko mona ya kozwela mba ya kozwela ko boye po na salisa ki à travers mutu wana pe mutu wana paye mingi pe na ngina loba boye surtout na mingi ba fille ya poto ba miteka trop mingi kaka manzaka nini donc azo kipe mobile te yango zo mona mibali na bango so baye moi bano mike wana akoya pa na nga pe na sali na koyeba to mona mobile banda yaki awa kini po zonge komba problème on bala kanga me ode azali na une semaine na comme 3 semaines 1 mois mingi ndepende yango wana po bango nde bazana bazo kipe mibali na bango te bana wana soki baye wana tozo benga bango ba ujana tango bakoyanga na sali kisi papa mona akangami yango zo mona mobala okende mona une semaine a yesusu awa asombeli ependaka asombeli mutuka pona nini bango ki trop sir eleki bango mingi nazana kisi mona zo benga vanda awa wana na sali biloko ezali na biloko asika ba maya sikese ye wana vanda awa yango nde mte kangi kini donc wana penda so ngo vanda penda papa zo ko lo vandi papa na ndako banda tongo chibutu avanda afandeli oka wana eza kisite bo luka bo découvrir yango ezali banda awa c'est que prochain numéro to luka bana poto boyo ki suma ambasika na mina bina biso za rande lenge boyo babi vanda awa c'est que to bando benga mama na vanda awa to ndenge nini parce que benga mama na solution ba vanda awa ndeza makambo c'est que depuis le prochain numéro to luka yo to mona vanda awa wana bena so ko selela ngo mobala atakenda ka deni akomi so ka kemu santo ngo bete papa azonga mbango na ndako azonga mbango bango ba komona ba mekango kaka wana eza ba mai ba biloko to sali mikolo vanda awa wana penda ta papa zalaki ndenge nini donc ako bouger te nyoso zolo bazo sala donc akomi kizengi ya kisi te kaka na ba biloko komona yo moko se retrouver weza bloko ba bonga o sala ezaka bonganga te wana pa yo bina mutu vanda am ta kanga ma vande weza bonganga te bosala la biso wana eza bonganga te saka bokoko soko tali surtout na ba koko na biso akala basalaka mingi bokoko bazobaka bana bazobongisa bana pe ozomona génération yango bana mingi babali bazana ba vie bien soko tali ba génération o mingi bango ba mitie sir kaka ngai nde yango ozomona monde na biso zo evolue te soko landi pena bokoko sala on normal omona makamno kezala bien yango wana nde yango na lobi bazela vanda awa eza de na njele ezo ya vanda awa yango nde eza na temps mikolo bana mike mikolo yango bazo salela donc yango wana pe bango pe baluka ba découvrir yango na ba mama surtout basa mabala yango wana nde pena nde zo bongisa bala kimayo so kipo mobali bien te ngo découvrir ezali vanda awa komona papa ndenga ko vanda vandi pena na se azoyoka oyo zoloba tantôt papa banda ko se retrouver tazoka mai azoka kitoko te maloba mabe ningo découvrir vanda awa ezali pena vanda awa. Merci maman nana tourner aux d'ailleurs pour ça parce que déjà na souka émission na biso maman nana to bité aux akana présent chef façon to bien son émission oyaka o boya invitation na biso te bobi vanda awa boyo ki sanga vanda awa c'est que to Lucas maman nana to mona vanda awa na même la bino makambe belé awa babine bo maman nana lobi e bo manyoka donc biloko yepe nzabo luka bo découvrir yango numéro yango wana ezo fichier donc e bo manyoka eza somo na vanda awa na lapin bo luka bo découvrir yango Scotty babi Scotty les gars caméramen les gars réalisateurs babi makambo eza na kati émission oyo et manana merci pour nata opesa biso to ebite te ko kuta plein de travail ndeko tata batuna yo ndeko za na bango mais to ebite maman nana babiso bazo benga yo bazo yamba secrétaire ozabena ba secrétaire ozabena na bureau vanda naza na bureau nanga ba joint nanga bazali soko benga ponga nazoke kosomba kisi na piki mek na ba piki me soki na koti na ba secrétaire nanga so bobengi boko yamba bango bako répondre bino me ngamoko nazo traiter na zawa na bango bazaka pona ko yamba soko za posa nga maana na peut-être mutu malade peut-être sur na yo mokonde wana secrétaire a chose ko contact na yimoko contact po batu pena bazebe bazo benga pena zo kesesa tina bandako ndenge na za awa donc il a même petit braza même point noir au coma petit braza petit point noir na coma au coma pe poto maman chango la pe poto na zo ya kala mingi te ba omona mena yo traiter ka mutu zo benga na traiter na zongi affiché tout so dozaki na mbongo to bengi si moi sur yo pas besoin na mbongo chez nous to na mbongo
so nous bozambo biso za option mbongo panzamba opambola biso tona nzambe na biso merci maman nana pour na temps pesa biso to bi temo de la fin na oza nini yamsusu ya ko bakisa nini pour na émission na biso chaque fois tozozongela o toujours mot de la fin nanga en tout cas pena bengi pena bana Porto Bruxelles Canada Turquie na bengi bino penda bo benga bo découvrir pena biloko a bien bilengi bolinga te bilengi oyo bana kin basalela ngo eza pena nde ya bino bo découvrir ngo biloko asika penje ye penza o pendo yo kara pena donc pe o tie penza to lambeli penza isali biloko pena ya kanvu pena na lambi ezali bo sala na ba papa na ba jeune na ba mama bo salela ngo bo meka ko benga na ba numéro wana bo koyamba ba joindre nga ba ko pesa bino ngai bo benga penza na ko sepela ba mbote na nga kana ba client na ngai na poto ba o ba yebinga mama nana na bino yeyo nazaka pona osala bino musala nazaka pona kokeko kundola ba biloko ezali bengunduka bakanganjo nyonso wana ezali bakisima nyonso wana ezali donc biloko pende ezali nazoke kozwa donc bino nde bozana bo benga bozoso ba biloko wana na ko sepela makasi merci. Ah, merci, vraiment merci. Là, mon côté, maman Nana. Merci vraiment, naba obosi biso le moment où Nene Sarabino, c'est votre humble serviteur. Waterloo qui bangola au Azakana toujours pour nous toujours musala. On a Sarabino en affiché tout ça musala. Ceux qui ont ça musala, tant pis pour toi parce que ici on travaille. Babi aussi on travaille. Là mon collègue patron affiché nakata poto mon collègue patron affiché tout. Nakata poto on a pesa mon abi nakata Londres mutakangi Londres mikolo. Babi journaliste à solo. Azo ça bien moko nonzima yo kitoko. Na bossa na kopesa mbote na babi les boss. Babi na pembeni mai na sima mai ya betaka nzete te mabeta $10 mzele pasuki babi Micha Kembo papa na Tamil babi papa atunda partout attaque to quoi pied sa solo babi d'ici là to zana ye na bosente mon vieux fondé Kabia na kacha Suisse moi na Suisse sa solo fondé Kabia na bosente fa de gomme de Bundes mon beau frère le Coucou Hilbert na kacha Paris ma quand c'est propre ma belle qui bangola mon vieux Vasco de Gama na kacha Nairobi mambote be na bosente scouti babi les grands réalisateurs de réaliser émission bana les amis de afficher to de l'union ya trop émission na binango bo s'abonner bo za makamba bien sûr on a besoin ba kisi benga ka numéro wana au moni fiche na base qu'on a bino ozui mama na namba la moro o solana ya ko speaker ndeno salela so be sengite ba sombe ba kisi otinda mbongo sombe ba kisi atinda lo la poto asala rane makamba na nyonso awa balobi to yibaka te to yiba to tonga to biso to sande musala bongo yo batala wapi 0 merci ciao.